Côté bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes de Sciences du Congo Télévision. Merci à Kabouya derrière la caméra, à vous chers abonnés. Je suis Doriana, la fille intelligente. On a une émission Nabino Parlons-en. Et merci à Maman Océan, merci Nabino Banso. Vous aurez toujours ce côté branché pour suivre à cette émission. Nazalinga mon côté, messieurs, dames, je suis avec Trésor King, Naende Tokosolola, Maïmata Limbo Canabiso. Et je dis bonjour et bienvenue Trésor King. Entrer dans le vif de cette émission, Tokoti Kabino Botala élément Oyo et Sikawa Pindeko Daniel Safou à Bongisaki Mikolo Eleki na Matete Bana Matete Basepel. Mais aujourd'hui, comme on dit, après la pluie vient le bon temps. Matete Salité Eleki Mingi malgré ba député, malgré ba beaucoup mestre, Tokoti Kabino Bolanda Yango et Tokosonga tout juste après pour continuer avec cette émission. Suivez. On a des attractions. Merci beaucoup. Na régime de balancer les biso images moi na mboka King Bukele ozali pe moi na matete toko kapi ozana ba projet plus tard okoko maboku mais ça a pe ba nominé yo meilleur journaliste à matete par rapport ya salité oyo ezali na matete moi na mboka réaction no ezani ni to moni moi na mboka Daniel Safou asala ki moi musala oyo bato ebele ba féliciter ki aujourd'hui et si kango ezali vraiment soni étant que moi na mboka o commenter pe rapidement na mai oyo asala ki o afinga ki bundu ya mama na. Merci beaucoup na Ebandeli malgré yo potangi le suma kambane ça normal te otangango la télévision mais le roi yo za mama otangi yango to sa nini to juka maloba oyo lobi. N'appelle d'abord un grand merci à la diaspora matétoise oyo ba reconnaître que parmi les meilleurs journalistes politiques y a Matete Trésor King azako se faire partir au laza nominé déjà batuboko talakati ya Matete Award et sika wapi ba nomination ya batu nyonso ezali pe ba vote ya bandeko basusu o bako senga batu ba voter pour bazwa ba nomination to bazwa ba titre wana. Merci ko eza esengo ko lakisa ke commune na yo ba ancien ya commune na yo ba massa ya commune na yo ba leki ya commune na yo ba pensaka na yo babi ni ne prophète chez soi mais ce qui mutu et pas ne ba comme on dit ma ba prophétie c'est que libanda etika nango ya muke po banzima mais ekata na anate pourquoi pas lobby pesa la ville ya Kinshasa lobby kuna ya RDC lobby kuna ya Afrique lobby kuna pe ya monde ntoza ko espérer ba makambo ebele toye koto matali salité na matete to salité na ba commune oyo mundele atika tokola muka bambula ya indépendance ekokoma ebele. Lelo oyo soki to calculer bambula ya indépendance oyo ezaki na 1960 lelo oyo to calculer to koza déjà na 54 ans si je me trompe pas c'est 54 ans il y a indépendance non c'est dans les 60 54 ans ou 60 comme ça coupé c'est ça comme dire jour après jour ki Congo oya biso 62 ans banda tozwa ki lipanda mais eloko ebele oto fanda to mituna lipanda tozwa ki biloko ba mindele batikela biso parce que Lumumba Patrice Emery Lumumba lobaki bokoyeba nini oyo mwana Congo akoki kosala soki aza na liberté mais lelo to moni mwana Congo na liberté même biloko oyo mundela tikelaki mwana Congo la kisika na liberté na koki o détruire ngo mwana Congo la kisika na liberté na koki o tonga banda ku bitonga tonga mwana Congo la kisika na liberté na koki o détourner mbongo na caisse à l'état mwana Congo la kisika na liberté na ye akoki ko boma batu mwana Congo la kisika na liberté na ye akoko quand même ko créer yango tangu to fandi to moni babisika lokwa oyo wana oyo kolakisa na bite so cameraman no akoki suko illustrer yango Daniel Safou yaka
abwaki mabende ndeza bon place ana so koto ko kata na ta 25 pota pour mabende o Daniel Sefa kendo zo akali Grèce ayo bwaka place wana est-ce que mosala député za ko ya bwaka ba mabende to ya yo kunda ba bisika mobo parce que mundele est député a expérimenté tene loko wana mosala wana za ya l'état parce que l'état za na ba expérimenté na biloko wana azana ba ingénieur bato bebi que non esika oyo pona ebe ba lisute sengeli to tse loko beto tsabo mais ya sali loko Daniel Sefa atindika mutuka aya bwaki mabende quand il faisait ça moi je dis aux gens bon mon la kalamingi te bon soto et comme makasia comme les gens me traitent na oba traitanga bandimete mais aujourd'hui j'ai des gens oba yebisanga makambolo ba keza solo parce que Daniel Sefa ne loko az expérimenté nango nati ba biloko ba mama wana az expérimenté nango Daniel Sefa ne loko az expérimenté nango nati ko grimacer batu az expérimenté nango ko kolaka batu baliwa az expérimenté nango mais na makambo etali nzela kotonga nzela là c'est pas Daniel Sefa il y a des gens qui sont des experts il y a des experts au bazawana au bakoki otonga nzela siko musala ya député zani musala ya député zaka koloba pour gouvernement aya kosala mais ba député bake au-delà ya musala na yango mona ba mboka na biso to ba komi na biso zo beba to qu'est-ce qu'on a comme matete ba te belé ba bateke matete tika na 12 ans pour ne kufa là vous interpellez aussi tous les matetois autorité à matete comme autorité à matete nous avons interpellé même autorité provinciale nyonso bebe eteke no ba commune o ba mindele batika soki ku kitambo etonga maliboso ya matete ke matete tika na 12 ans pone kufa kitambo tika na combien lemba atika na 13 ans bandala tika na 12 ans ba calculer ce qu'on a ba yolo bokomona etsal na commune moko te wa azali suna ba 30 ans ba 40 ans ya vie po eloko nyonso ebotami ekenda na suka nango ndenge nini etikala ekufa matete na biso batongi na 1954 déjà tobi ke ba mandaku ya matériaux durables ba misusu ezaka na ba durée ya construction ya ba dans cas de 60 à 100 ans surtout bandaku oyo etongami na ba brique ya rouge te po bandako matete tongama na ba brique ya rouge te etongama na ba brique oyo ya batu nyonso oyo ya mabele oyo bandaku wana tozwa mundela tongi matete na 1954 abina 80 ans boluka tout ndako comme na 100 te pour na 80 ans il faut déjà bon revoir makambo musu lelo matete sali 68 ans bande créamé il nous reste seulement 12 ans pour tout ça na 80 ans matete yango 12 ans o etikali to remarquer ni ba caniveau eza bouché ata ba yo déboucher ngo comme nini bouché ça veut dire que ba caniveau est vieillir ça dit faut ba bandela ba bandela pe ba yo sango minene tozana ba ezaka na ba nini mo minene ba canal mo minene obiso sezo zaka ba bana mike bana nyonso bakola na matete bebi ke to banda ko kota na sa ba canal to taboli c'est moi mso bako bimana limete c'est bako bimana sendo oh wana basalaka ngopone salaka filtration ya mai mbule kokyo ya ekoti ekyo boka ngona fleuve pour ça pe bimisa ka pe évacuation ya ba nino badal na biso lelo yo batu to bakola matete bebi ke non ko pepa dal na matete zarate mais lelo to batu ba créer badal asika to comme on a vraiment beaucoup on sentir odeur na matete mutalia biloko na benga kyote mais solo kaboli na bino nyonso na place wana les Congolais doivent comprendre ba biloko wana e boucha moyen ezwa mai ememango na nini ezate ba caniveau ko to e bouché yango mona matete comme na niveau ya potopoto wana lisusu eza nini ba parking ya biloko ezo uta mboka e komi ko sa makana ba avenue parking ana ko yana malala abwaki malala na wana akozwa poubelle ne abwaki yango wana zubanana ne abwaki yango wana ba biloko déjà otoyebi ke ba fulu ebimisaka mai tango ebimisa mai omona esika ne komi poto oh pour to comme na niveau ya koma il faut d'abord gouvernement central ba député bata loi moko ya ko revoir banda kutu o ba belge batika yango na kati ya proposition na biso na kati ya matete to na kati ya ba enseignement patriotique na osala ya ko linga mboka na sala ki projet moko o chaque commune o mundela tika baza na banki na bango
Na banque wana oyo permettre bandako nyonso bavexaka ta fin du mois $40. On vexe $40 pour Moutali, mais $40 on vexe pour après 10 ans, bah ya ko renouveler ndako no. Est-ce que mbongo wango pe ko bomba pendant 10 ans pour renouveler to yebi ba yo autorité. Mais quand on dit que non, il faut faisabilité. Moi je dis j'enseigne le patriotisme. Le patriotisme c'est la patrie. Ce habitat matete bazaki te un mususu matete ngeza Congo ngeza patrie abandonnée, même les habitants de matete ba faire partir na patrie et ba faire partie ko aider habitat matete, c'est le patriotisme. Non beta li solo te ya libumutisme, non beta li solo te ya bileitisme. Quand on dit to ça la banque ya commune, to banque ya matete ezana batu moko bazoyaka ko zwa mbongo $40 chaque fin du mois. Bongo wana bokoko pesa pe. Ba matetoire le bourgmestre batiki gestion tala omoni na bamboka ebele développeur taso ke na Afrique du Sud. Omona ke commune ezamboka mobimba. Atoki États-Unis commune ezamboka mobimba. Aza nini na ye na budget na ye, commune aza ba soda na ye, commune aza na biloko eza géré pa na ye moko. Apesa ka compte rendu na hôtel de ville. Na mairie centrale que a to sali boyeboy siko biso a lokola autonomie ya ba maison communale ezate biso tout comme ota la Gentini Kinshasa za munene Gentini on koka ko résoudre to gouverneur de la ville on koka résoudre ba problème nyonso ya Kinshasa te yango pona to comme na niveau ya robongisa ba commune il faut décentraliser le pouvoir que chaque commune comment je peux dire ko pesa bango autonini na bango. Donc, comment travailler bango moko. Bakoma libre et travailler. Et on a la banque auto créer $40 par jour dans chaque parcelle on m'a été créé et par jour plutôt par mois dans chaque parcelle sont calculé fois 10 ans et ça d'abord 4000 et quelques. Yo moni ndako na biso mateto 4000 € tonga ngoti. Otongi yango pe na ba normal lelo oteni. Pe au-delà ya wana il faut bazongi c'est la biso biloko eza na kata matete e mbongo nango zonga la matete. Loko ba wenza matete. Mbongo koma okende na pas hôtel de vie. Exemple ba mbongo o ba futisa baba na moto eza ba ria matete eloko ebo meza ba makadam o Jeffrey hologramme biloko esala toyeba te salité yango ezomata yango faut décentraliser makambu commune a récupérer bilone et permettre nini chômage na commune kita pour commune lelo o tant à récupérer wenze ko engager bana matete o ba osa musala tant à récupérer ba parking na ye et siko ba moto ba mituka minene telema akobanda ko futa batune na musala ba osala po mbongo wana nyonso zo ya ko kota na banque o batu banda ko tsambongo siko mbongo mususu ba créer des sortes ya dépenses mususu ya 10 heures tongela batu ndaku dépense mususu eza ya ko bongisa babilolo kwa ba caniveau babilolo kwa ba makadam et sika peut permettre matete akoma na façon ya ko financer bato bazana ba projet na matete avant 10 ans yoko za net na projet ya $50,000 kana ba mbongo ya bato na banque wana ba pesi mutu projet ya $50,000 remboursable de façon que mbongo pe na banque ça nini et mata autonomie mata waza projet parce que ça makambu ebele za na kati projet munene to sala ki pona ko sauver matete mais nous avons compris que ba bourgmestre ba za na place ba comprendre te makambo biso to loba na yango wana to projet ngo déjà so qui n'est pas ba bourgmestre déjà mo ba lingaka ngo balingaka ngo te yango ko mona biso moko toko bunda peto comme ba bourgmestre parce que to la bango te to yala ba projet ba comprendre pour to comme ba bourgmestre yango même enseignement porte à porte na matete mikolo na za makati na porte à porte makambo Congo porte à porte makambo matete porte à porte. Si tu raté porte à porte, ma place patriotique, à chaque commune, na danger commune à bango secourir. C'est-à-dire pour la solution, c'est-à-dire dans chaque commune Sengeli, moi na commune wana nda diriger. Pour enda ebi ba faille, ebi commune ya malamu. Ezaka te moi na commune faut diriger. Ba ilo zara moi matete makambo na lo basala ngo te. Vieux ka songo aza na minute aza moi na matete. Problème ezali mutunde diriger.
Parce que ce sont des bourgmestres qui dirigent, mais ce n'est pas la tête qui dirige. Il faut que comme un niveau, mon attendons au Congo pour les bonga. Tout le monde a un niveau batouba diriger, mais tout le monde mitunde ça nini et diriger. Et mitou pour les diriger, et c'est un té bande de l'école. Parce que ce bando c'est un bande de l'école, bah mitou est dirigé dans mboko na sera Kabila, mais mboko est comme paradis. Il y avait des professeurs batouba mitou. Oh bah diriger maintenant souka balakisi biso pe bazaka batwa mitu yango mona mboko Congo et comme mboka ya batu ya mitu. Merci beaucoup mon amboka. Je crois que bandeko balandi biso va comprendre ba diaspora ba mateto baza libanda namboka. Je crois que ezali très important. Nicoletika Lemukie 13 ans plus tard, 12 ans plus tard, l'embeko disparaître matete sengeli to renouveler to bonisa la construction nabiso depuis Mundele à Tonga. Nous continuons avec cette émission. Passage à Martin Fayoulou na TV5 à lobby déjà Félix Antoine Tshisekedi azako yiba déjà à l'avance parce que atie déjà batunaye coupé non na bosana atie batunaye déjà un peu partout na CENI et tout azako acquise déjà davantage pour dire que ce qui élection est salami pour le bac Félix Antoine Tshisekedi a rejoindre déjà Martin Fayoulou à lobby ango tout haut na TV5 réaction à ça. Ben ngasiko eloko esalanga pasi eza sur légitimité le président élu Martin Fayulu. Ko funda makambu na TV5 et là qui sait que nos peuple ont accompagné le président Martin Fayulu oyokate parce que peuple mutaza na solution si sa makambu nyos. Ni bata TV5. Bata TV5 ba yo saka ko reporter ko ça ba reportage na bango. Bata TV5 va permettre que les multinationaux bayoka. Mais si on les lobbies sont au boya, les multinationaux, pourquoi les multinationaux plutôt, pourquoi les multinationaux les lobbies ont encouragé M23, les lobbies ont encouragé Rwanda. Le problème du Congo est un problème interne. Tant que le président Martin Fayulu a lobaki ceux qui net Kadima a continué donc là la wapi na parler du peuple. Naeba te président Martin Fayulu a bunga kanzela parler du peuple pour na Denis Kadima sukato a memaka politique moko ya pete pete. Est-ce que tant même politique ya pete pete. Déjà Félix Tshisekedi t'a compris, a compris que non ata président Martin Fayulu a lobby suka a okende parce que tout le baso wa eza kolela. Souka que le papa mindele bomoni Félix déjà yibi ma ponami toluka solution oh pona lelate et senga qui voit moko olinga sala que Martin Fayulu lelate voit ya peuple soka telemisa qui peuple a comme un niveau ya au mettre fin na makambwana Martin Fayulu nga lelate boko mona kadima ko sala te kadima sala oh loi lutundula koleka te eleka. Oh loi ya nino ya confirmation bureau seni n'assemblée kolekate so bosakani to lala kuna eleki. Est-ce que le mutu o photo condamné eza mutu azotia biloko wana to condamné faiblesse ya batu o ba torturer mais ba ko kolobate. Moi je ne condamne pas Félix Antoine Tshisekedi na minute parce que Félix Antoine Tshisekedi a essayé amolu oh donc mutango anniversaire lembele premier bon loi lutundu leleki. Botelemi boboyi bobi dépolitisation ya CENI. Donc ça veut dire acteur politique qui va se retrouver dans CENI. Ce qui va sakani toke ko la l'Assemblée nationale. Oh ba lo ba dépolitisation CENI, ça va bota nanyoyo kombo vient na biso ne kadima. Pache kadima. Eh dépolitisation CENI, nina kadima za muta UDPS. Oh boy. Est-ce que ba longi kadima CENI atikani. Assemblée nationale, elle a confirmé bureau wanate. Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on est toko lala. Assemblée nationale. Kuna, tous ont préparé boy. Basali. Donc et sili et comme suko makamu tout président Martin Fayulu aloba et comme obimisa ye lokola azaki na légitimité. Mais biso to ebi que Martin Fayulu azaki na légitimité. Le roi azaki na légitimité, c'est pas le blanc, ce n'est même pas la télévision 5. TV5 à Kendaki, c'est ni RFI ne vote que Martin Fayulu doit travailler avec les Congolais si réellement il veut changer les choses avec les Congolais. Non, moi je le condamne pas dans la TV5 parce que le leader tout rôle dans la TV5. Moi je le condamne dans makambo tout est commis ya la kibiso.
Donc oyo alakaki biso salité tina niveau tokomi sikoto koma okoloba na TV5 pour nani ayokela yo mutu azaki sase oyokela président Martin Fayulu c'était le peuple tolobaki tango Félix Antoine Tshisekedi andimi nzela ya A c'est que Martin Fayulu zwa nzela B nzela B ezali yo to obimolobi exemple révolution soulèvement populaire to application de l'article 64 vous pouvez travailler le base et si kawapi batu balinga biso to kena ba base ya ba place de résistance te o ezala mingi biso moko to créer mais baboya biso to kende yango siko na système à vrai boule ya leadership nde siko trésor kinga yo ko créer ba place patriotique de façon et à enseigner congolais ni maponami ce congolais moni ke loko ba enseigner nga ke maponami aneza mabeye mo ka nini atelemi ko enseigner congolais plutôt ba droit naïf chaque jour nazana nzela na ba nini ya ba place patriotique c'est pour éveiller le peuple congolais ko c'est que non les politiciens aujourd'hui ba olinga article 64 ça la matin parce que ba ko éveiller population yango ko mona lelo oyo bango tu bakei makambo élection mais boluka élection bon ça l'élection et comme sous to kenete Félix ate batune nana olongola bata Félix ana c'est la question qu'il faut poser. Merci beaucoup. Nous continuons avec cette émission. Parlons de cohésion nationale, unité nationale. Tomoni Martin Fayulu alobi ango, tomoni pe mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi, tomoni na ba sensibilisation ya bande kwa SID pa koloba na unité nationale to sangana. Pona objectif SID ba unité nationale. Bango ba yemba oka nani ango avimbi mabundi en fait ozalaki déjà sambina ba maître Mouza bake ko sensibiliser population pona kotalisa unité nationale na intérêt ya peuple pona ko bengana ba yu rwandais mais c'est pas mauvais mutabana makambo sangana neza Martin Fayulu madindi na proposition sortie de crise le ba web to fanda to sangana to luka Topesa Lissou Félix 18 mois à la présidente de la République qui a organisé l'élection. C'est lui qui a commencé ça. Dans l'élo et comme Moussangate, ce qu'on a dit que non, bazo sensibiliser pour nous sanga. Pour avant qu'il y ait une transition, Félix Antoine Kouloutou Martin Fayulu, transition ça Félix Antoine Tshisekedi, il faut que bas sangana. Mais ce qu'on les mal les anines, moi je vois que non, l'élo M23 peut utiliser les discours du président Martin Fayulu pour nous y la popularité, bakota namboko. Mais biso to bi que M23 bakoko ça la bonne parce que le président Martin Fayulu ba proposition de toi peu ça ba tout ça le ba M23 même le ba senga yo Martin Kouloutou Martin Fayulu M23 c'est to fanda to solo là ba to biso bakota ba gouvernement ba soda na biso bakota na armée Martin Fayulu pa bi to fanda to ça nini to so to que transition ça Félix to fanda to solo donc ce le ba fanda c'est que ba fanda ça peut M23. Merci beaucoup, mon amboka. Tokomi na biso vraiment na suka. Question oyo na o etali. Merci beaucoup. Nous continuons avec cette émission. Tozo qui est vraiment malem na suka ya mission na biso. Toko betali solo ya parlement panafricain. Oyo salami na Afrique du Sud. Oyo Jeannette Kabila zali député assistaki et à l'obéli likambu ya mauvaise foi ya bayu rwandais et azako proposer dialogue entre bayi rwandais na FDLR pour na koluka kimia na RDC na Itali M23 donc à 5 ba M23 bayi rwandais ba sangana donc ko matali dialogue toujours et ça ko continuer moi na boka soki ba ko sangana ka me batikala bakonzi ya Congo batika ko sangana bango te ba ko sangana bango na bango bakonzi ya Congo ne ba sangana bango parce que ko sangana na bango na bakonzi ya Congo et comme problème tango batu ba sangana na 2006 Robert a côté 1+4 Jean-Pierre Bemba côté 1+4 Zaïd Ngoma côté 1+4 Azarias Rouberwa et là plutôt vient la biso ba Julien Aboula Ndombasi. Il y a encore un autre vice-président, là Joseph Fiemoro, Tomé Makambo et Komela Abisso. Armée Abisso, comme il y a mixage. Il y a Air FARDC va se retrouver dans l'armée, Jean-Pierre Bemba va se retrouver dans l'armée, il y a Ngoma, Zaïd Ngoma va se retrouver dans l'armée, Mututu, Azou Batuna Kosi dans l'armée. C'est ça qu'aujourd'hui, le Congo a un problème
na armée na ye parce que on accepte tout le monde bango kuna tangu baolo bakeno o M23 bakota na kati ya Rwanda de comment ba benga na suka sumbalesa abi François Kaboli RDC sona Zambie abi ba Rwanda ba yebele ba fandi me ba yena mikanda ba réfugiés or to comprendre que baza ba réfugiés te baza ba soldats mais lelo soki to komo bunda keno lokola Jeannette Alobi batwana il faut bofanda boyato solula c'est que tout bon mamboka tout te kamboka parce que même hier et demain plutôt tous na ba même problème yango wana congolais le problème c'est lui qui est au centre de tous ces problèmes c'est le congolais c'est le peuple et c'est le peuple qui peut aujourd'hui décider pour que de bonnes choses et salam nazongi na 98 entre le peuple na fac à l'époque parce que ça a fac force armée congolaise na peuple na fac banani balonga etumba Rwanda Zara peuple tout Zara fac. Zara peuple. Pourquoi? C'était peuple mutabanda qui dénonçait Batouana. Or quand Batouana tiki bana maboko à la police. C'est même chose. Moi je sais que le même peuple. Ceux qui ont changé la bolingo na bilongi, ceux qui ont changé la génération même qui là la biso dans autres changé. Nous héritons ce combat là de nos grands-parents. Ceux qui lelo oyo tout Congolais à côté na bitumba oyo to longa bitumbo po et parti moko ekete to zongi koto ya Joseph Kabila a condamné Paul Kagame c'est normal baby que vers les élections Kagame ko tinda même yo Dorian atindelo mbongo bi ko critiquer ngai quand tu vas les critiquer ba tu ba bien Dorian mutu malamu ba c'est que ba pesa Dorian pouvoir aller ba corps ya Dorian et commis respecter toi ba pesa pouvoir ba corps na yo o mzubo sala na cameraman noto sala na ngai et commis respecter parce que grâce na ngande mutu yo zali place wana dans le bien ou dans le mal de Jeannette Kabila à Koloba mais au-delà ya Koloba qu'est-ce que l'Assemblée nationale fait parce que Jeannette Kabila a une assemblée nationale Zoé a le gouverneur donc il a une assemblée nationale nini assemblée nationale ils ont ça là tous ont décidé parce que jusqu'aujourd'hui l'ambassade de Rwanda est ouverte. C'est seulement Vincent Carré Ganda qui. Est-ce qu'on avait un problème avec Vincent Carré Ganda ou nous avons le problème avec le Rwanda? C'est ça le problème qu'il faut se poser la question. Merci beaucoup mon amboka to comme nasuka moi liloba na bandeko banso bakozali baku ya kolanda à travers cette émission. Liloba nanga suka zali le 13 bandeko boko yamba président Martin Fayulu président ndenge amemelaka makambo ne bongo abimaka mutaki PC mikanda te mutaki otika ina aéroport te mais so zongi zaka batu ba yambaye to yambaye pona zongi Artangwe Salami président Martin Fayulu zongi mais c'est pas un problème na sengini da sengi batu basani apesi 48 heures mais ngana sengi ki batu basani kabuya na sengi batu basani Peli Soussou, tu as remercié Daniel Saf pour la place au Moniwana. Donc vraiment Daniel Saf Moussa Kitoko, Bougumestre Matete pour la place Wana Moussa Kitoko. Boza batu moko, otomona na banda kuna bino. Il faut bozara neti na nanga foutre la nota ni autorité moko. Pour na banga na yo kuta ba mabulu. Wa sala liziba na kata ndako. Na chambre ba sala liziba. Yango pour arriver na niveau wana, to senga kaka. Na batu nyonso ba député bo betela ba maboko ba Raphaël Kibuka bo betela ba maboko parce que banda azwa pour nini candidat azwa plutôt place à députation vacances parlementaires ne tout est comme na poto yango na yebisa batu il faut pas voter en député parce que à promettre à l'objet que je vais travailler pour toi non voter un député qui va travailler avec toi. Et non pour toi, mais avec toi. Ce qui a Raphaël Kibuka Bando travailler avec le peuple, c'est qu'il n'a voyagé pas avec le peuple. Ce qu'on voyage dans le peuple avec un faux, bon matin. Mais comme il travaille pour le peuple, il peut voyager aussi pour le peuple. Il peut avoir aussi une belle femme pour le peuple. Il peut aussi acheter une veste pour le peuple. Parce qu'il travaille pour le peuple. Mais si on travaille avec le peuple, nous pouvons acheter Babilambaka pour la bisognos.
Pour ne l'oignon. Engi batu ba comprendre moi nuance wana ezabe. To ninga Congo koleka nyonso. To pesa bino numéro na biso to baki ba place patriotique et bandi. Il faut 24 communes pour 24 places patriotiques. To teya politique autrement. To teya politique na hypocrisie. To teya politique parce que ton ngi to teya politique. Awa mwana ya ba mindele muto a Kingo Dendo Paul Kagame a telemeli biso. Est-ce que d'ailleurs tu suis d'abord précaution de une photo bengana? Parce que bozaka o Félix à lobby, on a nous à lobby, au moins mobile un héros, à qui tu sais avion à l'aéroport à Batou. Ah, merci, tu es un héros. Moi je te dis, tu es un héros. Merci beaucoup, mon Amboka, Trésor King, d'avoir accepté notre invitation rapidement. Numéro 00243 82 381 18 51. 00243 82 381 18 51. Merci beaucoup, mon Amboka. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Aldi derrière la caméra. Restez branchés. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Kabouya derrière la caméra. Nabalandi Bon, soyez au Océan du Congo. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.